Kopunga te, kopunga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Il y aura le combo. Donc, voilà, merci beaucoup à internautes, il y a monde entier. Merci à fidèle, il y a Image à Congo. Fidèle, il y a émission Point du Courrier. Nekaka émission ezalaka. Eza émission ya curiosité. Les lois tous à quelque part pour nous ça la curiosité na biso. Mais si quand on to komi to sukeli na lelo awa to yeba to kutini to moni banani na za mande konanga baza moi ebele il faut to yeba bango na ndenge ka to linga kozala ba curieuse na ba curieux o bazo tala ngai nde konanga za pembeni ba misu baza mo msika na me ya za na pembeni ya. Bonsoir na. Bonsoir maman. Bonne santé. Santé malamu na ngolo ankolo. Mama la patron na ye mtasimi micro Yvonne Nianda bongo yo. Ngai ndeko frère Blaise Ndungi. Oui, moko ya oui, le frère Blaise Ndungi. Moko ya groupe Adavik. Groupe Adavid nde esika lelo to ko sala curiosité na biso mais tozana kati ya paroisse esika wapi Claver Moussa Ngoya Sambilaka famille Ngoy Mobimambo tellement esika bazali tozana kati ya paroisse Saint-Christopher. Christophe. Na zone. Isa orchestre ya paroisse. Oui, les orchestres à paroisse. Naza moko ya ba membre. Naza moko ya comité. Oui. Moko ya comité mais bete sonali solo et bandi lelo ça fait combien de temps? Ça a daté vraiment hein. Et bandi kalamakasi na bandeko ba kolimbisa po ngana ye kutu na ndimite même na katikati te. Bandeko penza babanda chaîne ezama moulayi biso toyeka ka ko hériter ko zama relève et bandi vraiment kala. Donc s'il faut compter dans plus de 19 ans déjà d'existence Yacob. Combien d'albums? Des albums. 19 ans des albums ma femme. Aïe aïe. Beaucoup kate bokanga. Quand je dis des albums officiels. Donc oui, mais qui un peu comme on en a mis ça bateau oui. Certes avant bah mais un peu déjà ko sala mais pas ça ka boy moi tout citant vraiment exaté. Des albums c'est sika yo poti moi va tout le banding. Oui, n'a participé dans des albums voilà. Ba couze makasi. 19 ans des albums. Qui makasi? Oui, certes les amours qui est za volonté nzambe. Biso to ko forcer nzambe te na volonté na juste to senga grâce ngolo. Donc des albums à permettre biso na to sala yangwana ndenga yebi ndenga zo mema biso yemo kwa yebi. Donc c'est album déjà sur le marché. Oui, ça sur le marché oui. Non moko ça sur le marché, moko bientôt to relancer en maintenant to lancer en côté. Tout ça juste na phase ya promotion. Tout ça moi quelques titres déjà to lancer qui juste pour la promotion. Pour la promotion, tout ça la Claver Moussa na Michel Santima Mokonza Bayan ti wazolanda biso na Allemagne bato ba soutenaka bandeko tant bazoluka koyemba bazali moi ebele ba Hollande biso na Image à Congo mais premier album ezaki na titre ni premier album ezalaki Efata. Oui. Ezalaki Efata to s'inspiraki na Neven moko lekaka na paroisse na biso alors Neven ani salaka moi makambo ebele na mabota ya paroisse na mabota na biso moko alors to s'inspiraki beaucoup plus na thème wana ezalaka thème ya Neven wana Efata c'est-à-dire ouvre-toi. Oui. Ça orchestre ya église to eza privé. Oui, les orchestres à église. Les orchestres à église ya catholique. Il y a Saint-Christophe na cité dans zone bande connaît sur bazar de partout ba yebi dans zone ambinza zone cité des anciens combattants. Paroisse moko ka na cité wana catholique. Saint-Christophe. Album Simba qui te Simba. Ce qui na lobby et Simba qui te atanzamba ko kondanenga parce que panzambeza une fils kata am moko ce qui est bigi et ACPL ils a déjà récite pour naï donc il salaka ou il salaka wana bien que biso batamukil tolinga tout monde en plaire voilà bazoyembo papa oui photo yoka bat ba fan pe babité alléluia o ezaka ya orchestre kingani boy mais abino tina yebino ko yeba non ya wana nde siko ba chrétien belé bazobunga photo salaka un peu différence wana tout salaka un peu différence wana ba chrétien mi ba mo luka succès or to yebi succès zalaka na banzile belé ne se trompez pas ma sœur ba sœur ba frère ebelé pe to yebi bazoluka mingi ba succès wana lem sous tellement tant na ye koka kita luka forcé tant forcé moi bas meza mo ebelé
Donc pas na biso na objectif na biso selon mission na biso ne fils kata en moko. Ce que Biki, c'est bon, c'est déjà une réussite pour nous. Vraiment, surtout parce que clavier monoko azan nango falaka zala yebisanga concert déjà pour bête na premier album. Et pour bête wapi, vas-y bossa na premier album. Bon, voyage to salaté. Voilà, voyage na nzamba permettre té. Ta nango pe koya nango. Ba concert, oui, tu organises plus ou moins 2 concerts à wana paroisse kaka. Wana nde tu organiser ba concert à na paroisse. Récite ezalaka nango total. Et les kaka nango. Ils allaient même na ba participation ba frère Moussous ba kenda déjà entre autres sœurs Sheila na Paris, frère Alain na Canada donc basé belé. En tout cas, frère Alain na Canada zo kabiso mais tout parce que ata moi extrait nde biso tozo komate beto yo kata moi ndam ya premier album Simba kité wana deuxième album en tout cas ba série di ba grande soko pesa bino chance ko Simba to boli miso nanga epai na yo yawe lisungi nanga papa ekouta na yo yawe 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 nanga yawe yawe ngai na tomboli miso nanga epai na yo yawe lisungi ya baboti nanga yawe yawe Yahweh nanga. Merci beaucoup, en tout cas, merci vraiment et belle grande à Sepeli, à papa Flori, mon bali à maman Jeanne, mon bon à Londres, bah Sepeli parce que bah là il va en yango mais en fait apparemment ils a pépinière, oh bah bah kei, bah landi bah kei tonné. Ya eza musala nzambe ezalaka bongo. Longwato, longwaté, ce qui est bon bazo longwaté, ezo zalaka que moi contre-temps. Nzamba salié moi grâce à qui qu'on continue soit bêti d'ailleurs donc on a pas raison moko un peu comme ça ba raison d'étude ba raison ya misala dans tout consort on est sali moi bokabwani na bandeko wana mais nous sommes toujours de cœur des fois to benganaka il contribue même voilà na album on signé qui titre non na signé qui titre traité deuxième album na signé titre traité mais na participé na ba idée parce que biso eza groupe ya mutu moko te songolo pakala donc nous tous nous sommes importants frère Clava Kokoya na titre mais on a besoin apport ya frère Blaise l'aime sous Satan à moi idée moko on a besoin ya frère Nassima moi partition donc c'est un peu ça donc on a contribué na ba bloc moko ndenge bana voilà na ba yawe ko beta na église catholique ko beta na mangem et beta partout oui. Il partout oh, et ça que ça l'église catholique tout chrétien sera bien à tomboli miso pas yawe na tant abeleli lisungi na biso ba chrétien ou tara pas yawe ba chrétien entre guillemets parce qu'il y a des chrétiens donc voilà oui il y a des chrétiens des slogans on a chrétien bon na c'est moi makambo belé ça mais un vrai chrétien ouais baza alandaka ba instruction maître na ye donc voilà so kaza na problème à robela yawe maman bah quelque part hein nandenge style quelque part nous tous bon la majorité nous sommes des catholiques mais bien que moi bah parce que ça dans groupe ils sont vraiment très ouverts même bande quoi bah sambela à côté mususi peut venir évoluer avec nous c'est pas un problème azalaka na mongongo na ye azala chrétien voilà azala chrétien c'est pas qu'azala na mongongo premièrement d'abord azala chrétien c'est pas obligatoire que ndengo yebe faut bando sambela na 5 stoffer c'est pas une obligation mais on condition ça chrétien chrétien deuxième album siko parce que tout qui déjà au succès deuxième album oui ça déjà na kolamba ma c'est trop dit parce que déjà belli déjà oui et bella déjà ils a déjà presque prêt bima sauf car toujours les là-bas soutien ils a vraiment été tous qui na contact na maison moko boye moi na cité bango exacté parce que non tout ça li ba close té non ba promesse non tout ça na batu boye bozana tout si ça na batu oyo après to ko reprogrammer bino donc tout ça na ba préparer na bango mais cela n'empêche pas oyo amonani bande ko baza de partout voire même na Europe il y a des talents sauf que tant ils ont muké moyen to démontrer leur moi exacté mais tout ça na temps ya ko démontrer leur tout ça déjà na presque nini tout ça na production na biso
bientôt awa na kwano sango na moment tango kopesanga opportunité wana donc voilà tant exemple mukie mais il y a vraiment des talents dans bato baza de partout ya monya sunga biso ko hésiter te nzamba retirer gloire Mto sungaza na ye Mike Bruno Tonene wazoluka ba jeune talent na musique azoya tozozela Mike Bruno Tonene moi na États-Unis aza na mbongo na ye ko soutenir orchestre Mobimba je ne sais pas ezo dépend tam somo amino pe ba cher oh c'est les débats à kokine moi bato ka ndame oh on a mona mama na bato ebele bani wa mata mo 3 4 bino pe boleke belé Rabino Hollande, tala bela ba mutabaye maman. Maman abangate. Mondialisation est partout. Ah oui. Il y avait des chrétiens fainéants, mais aujourd'hui bazala soute. Tout le monde cherche na coin na ye aluka. Aya, en tout cas charge zala yete. Nzamba osunga ya osungane musala na ye. A osunga ka effre na ye. Vraiment. Tout continuer mais na habité deuxième album aux lobby izolamba ma déjà. Titre c'est akobaksa, bo clôturer déjà bo zelani. Bon, titre album jusque là notre voté. Ben jusque là notre voté peut-être frère na ba prière ndé tokotaka parce que biso mingi ya Saint-Esprit ndalobaka. Egelegela bato na catholique voilà donc catholique eza susu ya kala to bato bayebaka. Oui. Même nos prêtres ba comprenaient yango ba koma ko tikela vraiment mutu temps à s'exprimer. Asenga nzambe na elo wana ngoposa. Et s'il faut Saint-Esprit intervenir après ça ba directive, on ça. Donc tozo zela ndenge Saint-Esprit ko mema biso, mais album déjà si là, Soutien bozo luka tamba talibanda bazota ke bana soutien. Ba yo soutenir nous sur quel plan? Bah, tozo la soutien sur tous les plans. Quand on parle de soutien sur tous les plans, bon, bah clip promotionnel déjà tout ça là na ba moyen na biso. Voir même album na ba ndeko ba meke un peu ko sunga biso entre autres na miki ko saluer na musika frère Michel nzamba pambola na ICA ba ndeko bazé belé vraiment ba soutenir ki biso ba ndeko bazé belé ba soutenir ki biso so kwa ye to kotala ndeka to ko solola to tala ndé to sola so ikota okuta biso akoko tshepso lo bogo to avancer c'est pas mauvais. Grande Kazolanda biso Adolphe Makumbani na Paris pe azolanda biso bato bazana mambongo na bango bozana mambongo na bino mama Jeanne groupe yango yo mena bité poto suki sa penza bande ko fo ba pesa ta kombo ba se soit ba va ba yema mais deuxième album ata moi tchenge oka se di ba bina oyana mais moi tchenge na yoka na bito ba extrait gra deuxième album il y a deuxième album OK sonayo mokeli na nyonso na se kotombola yo likolo na nyonso po mosusu lokola yo azali te awa na se na moi toyembeli yo ozali Nzambe mabolongo na se maboko likolo mitema na biso epai na yo po mosusu lokola yo azali te awa na se na moi toyembeli yo ozali Nzambe mabolongo na se maboko likolo mitema na biso epai na yo po mosusu lokola yo azali te awa na se na moi toyanjoli yo ozali Nzambe mokonza milimo ya bato loboko ya basantu seyo lisekwa ya bawe ozali Nzambe po mosusu lokola yo azali te awa na se na moi toyembeli yo ozali Nzambe mokonza milimo ya bato loboko ya basantu seyo lisekwa ya bawe ozali Nzambe po mosusu lokola yo azali te awa na se na moi toyembeli yo ozali Nzambe kumama Yawe kumama Usengwa motema na ngai Yawe kumama Kumama Yawe kumama
esengwa motema na ngai yawe kumama kumama yawe kumama bolingwa motema na ngai yawe kumama kumama yawe kumama bolingwa motema na ngai yawe kumama. Vraiment, merci beaucoup. Ah, mon konza bayan en Allemagne, franchement, c'est peli. Toki mingongo kitoko me. Kantika boy. Bande wana ba oyemba mote. Ozala catholique. Ezanga no producteur. Au senti profondeur. Oui. Donc les agis se copé ça ba tout temps. Ya ko prier. O ezala katé na catholique. Et vraiment ba catholique baza de partout, je ne sais pas si bozo landa ngai o azu okazo ko landa ngai mais mpe ko betela ndeko lisolo. Yebse en tout cas ko zala fier aux la catholique. Oui, zala fier aux la catholique. Vraiment tout comme ça déjà na souka na habité programme nemno siko ezani. Bon, programme pour le moment toujours préparé célébration. Tout chrétien, il faut fêter la résurrection ya Christ. Oui, ça bientôt le 27 mars. Tout ça la célébration à Bisso dénommé Ebenezer 3, hein? Donc Ebenezer 3. Oui, nous jouons déjà. Oui, tu presteras déjà. Bande konanga na Congo bayebi. Donc ça déjà batalé zali, ils ont un soutien. Oui, tout ça la célébration à Bisso ça le 27 mars. Na salle moko polyvalent ça na Grand Malik. Donc bato a de partout. So uti bakota ba Delvo, ozo ba baré, ba kitisi na Grand Malik. So uti ba partout ozu baré, baro tunika ga salle polyvalent. Bako laksana bango yango. Place toko zalawana, toko sanzola, toko kumisa, toko sepela, toko célébrer résurrection ya maître na. Papa Michel Santime mkonza bayan en Allemagne betali solo grand toko pa betali solo ba catholique nyonso bazwa milibanda orchestre na bino yango yo pourquoi pas ba soutenir bino Célé Dubois en tout cas maman Jeanne Mombong moi si ya papa Florie na Londres orchestre yango yo bazoluka vraiment soutien bozana mbongo na bino Michel Tonene Bruno Michel Tonene hein? Mike Bruno Tonene mtazo soutenir bato mikolo eza nango yo to nzimio déjà parce que soutien nous mona mbe bandi konanga ba kopesa kombo ata vocal ata nanda ko kaka sali Anjembo apate frère la main toyembi pate na ranjambe pate na ranjambe bamemi elokola pate yekolilo bana monokote babeti efimbo na nzoto yekolilo bana monokote babaki ene kulusu ya yae yekolilo bana monokote bachubieli konga na mopandi ye pate na nzambe atombwami pate na nzambe. Merci. Lilo basuka poto kabana na vente ka extrait ya deuxième album de Susu. Poto luka penda ba producteur ba ya fo ba yo ka penda ba nkungeza. Donc liloba suka ekozala te parce que tozo continuer na revivre nzamba zo continuer ko sala biso ngolu to lancer ka rappel na robeta Susu c'était na bande na biso baza awa ba paroisse eza na archidiocèse na biso ya Kinshasa voire même eza na ba intérieur ceux baza na besoin na biso ba conditions eza ya gravité. Juste elle Susu bande ko libanda to solo la kaka en tout cas ba bantanga ba manifestation numéro o eza affiché ba contacter biso ba numéro wana na saluer papa na biso milimo papa cardinal et puis bande ko nyonso basungaka ye na saluer libota na ngai famille Ndungi famille Nimi famille Nzila famille Bilulu. En tout cas bande ko nyonso ba ibinga so na bande ko tanga na ozala pe égoïste donc na bango nyonso mbote na bango na famille Ngoy.
Vraiment, merci beaucoup. Biso to comme na suka na d'autres camions micro parce que bino aussi sa émission. Nga pesi merci ebele na appelé Pembele et Azan à Paris. Merci na papa Flori, mobali ya maman Jeanne na Londres. Merci na Célé Dibois. Merci ebele na Célé Dibois. Merci na Adolphe Makumbani na Paris. Merci na Mike Bruno Tonen na États-Unis. Pourquoi pas na Mokonza Bayandi Michel Santima Mokonza Bayandi na Allemagne Kandingo to solo laki. Merci ebele na Hervé Lola DSLR parce que Zolemba bisoté ebele aba merci na Claver. Claver comme les nani si na ngai non tikala micro moi extrait kaka il y a deuxième album pour kunga o seza nango bien grande roya. Merci. Ya mai ya bomoi na ngai ezali yo Yesu yonde bisika ya bopemi na nga Seyo Yesu seyo elonga na nga ya bisika bopemi na nga yo elonga na nga kumama ngai na yembeli yo papa na ngai yo makasi na ngai yo makasi na nga kumama ngai na yembeli yo shilo na ngai yo lobi kona ngai yo lobi kona nga ngo maladi elati nsoto ngai na yembeli oh papa na ngai yo lobi kona nga yo lobi kona nga kumama ngai na yembeli oh papa na ngai yo lobi kona ngai yo lobi kona nga lobi kona ngai ngai na yembeli yo Hosanna 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 à toi fils de Dieu mon parfait bonheur ta mère m'a sauvé dans mon insuffisance me pouvoir kokonga te kokonga te ezaka site moko image ya Congo coin epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu